Barbara Kanambote nayo. Mbote mama. Aussi wana kokoma ambassadrice. Il y a PNUD na kambosa les changements climatiques. Oui. Parce que c'est plan d'action nous ça non. Na pesi na merci na PNUD na ba partenaire nyonso pour la nomination na lelo eza honneur na esengo monene parce que lelo na se rendre compte que carrière oyo na sali depuis des années ils ont porté ba fruit. Pourquoi? Parce que lelo ba poningai pona défendre cause moko oeza importante, et prioritaire, et le réchauffement climatique. Nous savons que le réchauffement climatique est un problème, il y a déforestation, problème, il y a pollution. Et en tant que femme, en tant que moi, en tant que maman, dans mon équipe, que nous avons un rôle il faut jouer pour nous bana biso. Parce que lobby, il faut te former bana pour baeba ko boka ba déchete, baeba ko batela nani environnement miti, donc il faut apprendre à planter donc makamboza ebele donc plan d'action nangai ezalina kinde auprès à la population na embi ebele ba moninga na ba scène ba TV na lingi sikoyo na se rapprocher na bato na cause ya climat eza cause moko noble et puis eza pe fierté mboka ndenge PNUD de poninga lelo donc naza vraiment na esengo makasi na pesi bino merci pe presse mobimba ba média parce que grâce à bino la bato nyonso balandaka ngai lelo bapesi ngai privilège oyo na honneur oyo message oyo ko apporter na ba population et kozaka kuna bango moko to ko kena obeti na buvula mata to gouvernement. Bon pour l'instant ngai nazo tambola na PNUD ndenge bakoloba ndenge to sala ba plaidoyer oyo to lingi nanu eza to kene na ba province poto la kisaba maman ndenge ya ko utiliser gaz parce que jusqu'à présent tout le monde a que bato ba utiliser ta makala or makala eza na ba conséquences et belé pour la santé surtout à ba maman parce que ba on est bazala na cuisine donc to lingi sikoyo to faire adopter ba mode ya cuisson et ya sika na yebi que gaz bato bazo bangango ba bouteille à gaz ezana eloko moko ekoti na nute na ba étude na biso mais je pense que ba effort et ko salema po nanu déjà coût ya bouteille à gaz ekita et puis bato bazala na accès à gaz et puis ba aussi utilisation à gaz donc voilà un peu plan d'action beaucoup de nouvelles PBL mais n'a pas si bien merci et puis j'espère que nous allons battre la biso pour que ça m'a